C'est la linga qui n'a le bac. Merci beaucoup pour la bolingo la kisi. Comme na komi ko sentir yango o la kisingai. Omoni soko zole kana ba problème batu nyonso bakimaga ba rejectaga biso. Menga na yebisaga batu ke kolemba kosunga batu te. Po ete nzamba koya kosimba mutema mutu moko yo oyebi te ye pe ayokele mawa asunga yo na periode ya pasi. Nzamba ponde abapambola yo continue kobunda. Toza na vie, toza vivant. Mbongo esalaga mutu te, me mutu nda asalaga mbongo. Lingi koloba ke mutu aza na valeur koleka meme mbongo. Nde fo bato ya mokili bayeba. Ngai na RDC mboka na biso na yambi na sungi pe ba pasteur ebele. Komo yebi biso totelemelaka mwa bizaleli na bango wana ya mabe. Nde basali ba click na bango po ete basambwisa ngai babimisa nga ventilier o na ibi na sali nini balobi makambo ebele même preuve eza te. O escroquer bimisa mutu ba escroquer bafuta ye kasi azomonana te. Comme awa bamoni eza soni nakoki kobima mpe na porter plainte bazomituna tosala nini ndenge nini tokangi mutu mais pleni aza te tokoloba nini okomprendre. Menga nalongi nayebisa yo tuna ata yo moko soki okuti ata na 100,000 ya mutu soit nasimbaki mwasi ya mutu kokota dossier na nga oyo te comprendre. Mais eza ba jalousie ndenge bazwaki Cotino bakotisia na prison abimi na AVC basali réunion na bango balobi ye fe abima na AVC soit akufa soit abima na AVC bazomema bandimi na biso nga natikala kokota ndako ya mutu natoka porte naloba na mondimi yaka na église na nga bango bazomona ndenge comportement na biso ezali ndenge tozosimba bango bien ndenge tosambelaka mpo na bango bamoni loboko ya Nzambe bango mpe babimi na bandako na bango bakomi kolanda biso. Soki oza na kati ya église mosala na yo eza pasteur kozwa basi ya batu komela masanga kokanga ba jeune fille na makasi ba église na bango ekomi kokufa parce ere bazomona biso succès ezoya bato bazolinga biso pete bazomona bizaleli na biso eza malamu nde ozomona baluki bapakola biso. Mais comme bato oyo biso tokambaka bayebi biso balobi te bozokosela papa na biso biso tovandi na papa na biso totikala koyoka ata lisolo ke papa azwi eloko ya mutu biso mpe toza na biloko biso mpe basi baza awa totikala koyoka papa na biso asimbi mwasi na église te bana na nga baboyi bakeni basali réunion balanda église na bakini bakenda kokanga baparoisse na baéglise. Mais comme ministère ya intérieur nzamba pamboli ya RDC atelemi aboyi alobi kosimba biloko ya baraka na otie na boloko. Mais bameki kobengaka kenza natindi mwasi na nga akei kuna kutani na ye apesi ye mbonga transport ya na Brazza azwi yango akimi akei na Lubumbashi alobi akoki koya awa te biso toza ba jeune tokomi kotelemela bango bato bakomi komona bango mabe bandimi bakomi kokima bango bakomi koya chez biso toza na mipepe ya mabe makambo ebele aza koloba. Ni mama nga natikala oyebi na koloba na yo te nga na travaillaka na maboko na ngai naza na mwa ba business na nga mpe nasalaka pare mosala ya église nazwi natie na mosala ya Nzambe navandaka bien na bato nakabelaka bapasita naliaka nga moko te bapapie kila wana bayaka bazolala na église na se natali bakapasite ezalaki na kati na bango natomboli bango nalobi boza bato minene ifo botelema oyo eza ta na bino bamituka nazwi baparoisse baéglise na pesi bato bameki kotia rankile entre nga na ye nalobi te mwana abundaka na papa te naboyi omoni ere bameki batia conflit entre nga na papi nga ere na boyi balobi non il faut kaka papa oyo comme na Brazza aza na barelation te comme aza na mwa paroisse moko eza na Brazza tolanda ye kuna nde tosimbisa etushi kuna navandika boye na hotel nga natambolaka na mwasi na nga partout bakomando bakoteli nga na kati ya chambre nazalaki na appartement banture nga 4 minduki consigne ezalaki soki na bouge boye babetanga masasi mais na sentir molimo ya Nzambe na kati na nga alobi ko bouge te zalaka na place moko navandika na place moko
wana nautaki kosambela butu mobimba tina tongo nazosentir eloko moko ya mabe ondire elingi esalema nazaki kimia molimo lobi nabuka sambela nabandi kosambela butu mobimba nalalaki te natia mutu na se boye kosituka boye bakomando bakote chambre déjà banture ngai bakomi kotuna mbongo eza wapi mbongo eza wapi mbongo eza wapi natuni bango mbongo nini komba pasa balobi na bango aza na mbongo ebele soki bokoti na chambre na ye bokokuta ata 100 millions bazwi biloko na biso na bandaka kolala même place moko na équipe na nga bazalaki lokola 30 bazwi biso nyonso batie biso na boloko komanda bandi omoni awa ekozala makambo soni soki bato bayoki yo ke bakangi yo lukila biso 60 millions comme ça tokenda totika yo na beach nalobi 60 millions nga 60 millions nakozwa yango wapi sikoyo po 60 millions eza na valeur ya 120 000 $. Après nakofuta 60 millions na likambo nini? Oh non balobi yozoya awa ozozwa mbonga bakonzi oza escroc nalobi PTTT quand même namona plaignant oyo azali kwa kizenga comme nayaki kotala mwa porasi ya moke 40 personnes kuna nde nazokenda ko escroquer bana nanga baza kaka 40 zobana mwa porasi ya moke na Brazza eza na commune ya Wenze kuna bino bozosenga nga 60 millions lupango mobimba na tovandi wana balobi dossier oyo batebele baza na kati namona bakomanda ya police ya ville bazokita bazomata na comprendre oyo eza kili monene balongoli na police babeta biso batotira biso mama loba magie oza na yango baloba na biso oza na chambre moko mutakotaka te loba bani na chambre na yo magie okendaka kosimba yango wapi nalobi nga naza na magie te nasambelaka kombo ya Yesu te bakomi kozwa bavideo na nga bazwi bavideo na ngai bakomi kotia bazolakisa ndenge nasalaka badelivrance balobi non oyo eza magie yebisa biso okotela wapi nayebisa bango nasalelaka kombo ya Yesu te bayebisi biso oza na kisi bazwi nga bakati nga bilamba balongoli nga bilamba natikali mutakala mama bazoluka kisi na nzoto batali nga babaluli nga nalobi nga naza na kisi te nga naza na bible te oza na kisi bazongiseli nga mwa kalesu na kati na lati bazwi nga maboko bakangisima balalisi nga na se bazotombola nga komba pastor balobi na ye bobeta ye bototire etia koloba kisi place asimba yango baluki kisi bamoni kisi esimbi te siko balobi tosala nini faux miracle balobi na biso miracle osalaka ezalaka te bato wana nyonso epesaka bango mbongo nalobi ok soki napesaka mbongo boluka ata motu moko aya pesa témoignage ke nga napesi ye mbongo te bapasa na bino ya RDC bazoloba bongo nazoloba so comme eza infraction esalemi na RDC kasi bozongisa nga na RDC peut-être bapreuve ekoki kozala na RDC kuna bajuge nga kuna oyebani na baministre oyebi na bakonzi ebele kuna bakokanga yo te non soki eza makambo infraction esalema bazoloba ke nasalanga yango na RDC awa naza mpai nasali kaka 4 jours comme infraction esalemi na RDC bozongisa nga na RDC na mboka na nganga na moswahili bozongisa nga kuna soki moto amonani ata moko abimi alobi wi nga napesa ye mbongo likambo te na okota boloko oh non faux miracle batiki wana non balobi na biso oza rebelle nalobi sikoyo nakosamba nini nakotika nini elongwe magie ekei faux miracle ekei oza rebelle mama na souffrir namoni pasi oyo nazosambela ke ntina kokufa namonaka yango lisusu te mpo soki nazalaka makasi te na losambo nakanisi soki awa place naza deja nazwa AVC kotia biso na mabulu eza na mai makambo ebelebele peut-être soki nzambe ayedenga tokutani miso na miso na kobetelo lisolo oyo moko kolela mpo bato bazoyoka lisolo oyo bazolela oyo baprie na yo eza kobebisa biloko na biso na mboka eza kobebisa biloko